Mbote bandeko, mbote bisika nyonso tozwami, merci beaucoup na bandeko nyonso baza kolanda biso na ngonga oyo. Ndenge tomoni na foto tolingi muketo solo la likambu ya bébé Francia oyo tozomona mikolo na réseaux sociaux, azape na compte TikTok nae, pour na bandeko ba sur TikTok, allez faire un tour na compte nae, bokomona ba publication nae, botala kayango, bo laika ka, bo partage ka, bo pesa pe ba avis na bino, ba conseil na bino, ba orientation na bino pour que carrière ya mwana tope encadrement ya mwana ekende kitoko. En tout cas, pourquoi tolingi tosola muke likambo ya mwana na biso oyo? Parce que bon, kombo na eza bébé Francia, bamsu babengaka ye bébé Wendy. Kombo na eza Wendy te, Wendy eza kombo ya boutique oye asalaka publicité ya bilamba ya bana. Donc soki bomonaka souvent alataka mo azosala publicité, asala publicité ya boutique moko boye eteka bilamba bana na Kinshasa. Donc kombo na ezali Francia, donc bébé Francia nde tobengaka ye. Alors ba publication na eto ba sorti nde na réseaux sociaux, en tout cas ba vie abatu ezalaka partager ndenge tolobaka toujours na chaîne na biso awa to pronaka liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de penser. Donc mutuna mutaza libre ya ko penser, ya ko opiner selon ndenge yazo mona likambu, selon ndenge yazo concevoir likambu. Alors yango ba considération ba vie ya moko na moko ezalaka important. Po biso nyonso tomonaka makambu ndenge moko te. Ba misusu bazo sepela na yango, ba misusu pe ba o sepela na yango te. Pona ba o ba o sepela na yango ba non, mwana aza na talent na ye, aza un enfant intelligente, aza na capacité à ko interpréter to ya ko répéter oyo bazoloba na ye, aza na capacité à ko communiquer, donc une bonne communicatrice, akoki ko zala pe capable ya ko incarner quelque chose pour ce qu'elle fait, parce que balobi na esala boizong sa boye, l'enfant le fait et très bien. Donc ana moi ba capacité wana, pour certains ça nécessite un encadrement pour azana talent wana. Pona pe batu mususu bazomona ngo mabe pona âge na ye azana numuke, ba langage azo tenir, ba langage wana eza penza approprié na âge na ete bakoki kosalisa ye ba vidéo, mais na langage mususu o eza proche na âge na ye, o ezo correspondre na image na ye to pe na âge na ye po azana nu mwana muke, ba geste makasi makasi na maboko, ba langage o ba parents bazako po mwana muke azaka lokwa mwa coquille. Moi, sac mo eloko moko eza nango informe. Biso nde ba oyo tozalaka na mwana, biso ba oyo toza environnement na ye, toza tout autour na ye, biso batu to forjaka mwana wana. Po mwana soka botami na ye, mwana yebi na eloko te. Mwana aza na ye muke, mwana akopiaka oyo yazomona tout autour na ye. Oyo bino bolobaka, oyo bino bo répétaka, oyo bino bo salaka, yango pe mwana obanda kusala. L'enfant est comme ça. Soki yo mama na ndako ofingaka ba ibenge, ofingaka ba sexe ba parents, ofingaka nini, mwana obana ne ko copier sans même ayeba iloko yango soki ezalaka nini. Alors omona mukomususu ata na miso ya bapaya, mwana ye ko répéter momoko boye po ayo kaka yango. Donc c'est un peu là le danger. Mais sinon, ba vie ya bato eza partagé, et moi je donne raison na ba vie nyonso mibale wana nazo pesa ngo raison. Bon côté nango ezali, mauvais côté nango pe ezali. Pourquoi la protection de l'enfance? Protection de l'enfance c'est kaka na finalité ya ko protéger intérêt ya mwana. Po mwana azana omuke, aza vulnérable, azana on a besoin ya encadrement, azana besoin ba prendre soin na ye physiquement, ko lia na ye, ko lata na ye, azana besoin intellectuellement à s'épanouir, atanga ba instruire ye, ba éduquer ye, mwana azana ba besoin sociaux, ko sakana na baninga, ko s'épanouir lokola mwana nyonso, mais soka komi star mwana komaka limité. Donc c'est un peu wana ba mwana za mwa terrain moko difficile. Yango to mona même ba enfant star mususu na ki mukolo ba porta ba parents na bango plainte. To mona ba enfant star misusu neti ba Michael Jackson, neti dernièrement a appelé Nathalie Makoma alobaki yango, on dirait ba yiba bango bo mwana, ba perda une partie ya vie na bango. Alingaki a vivre akola lokola bana nyonso, mais arrivé à un certain moment a commis
pour surprotéger a commis et lokobo a koko salata koko bimata koko zong saboité il doit ou elle doit travailler pour produire boyebi ke na ba âge oyo moi nazana nous fertile ba imagination ba création ezana nous donc so ki kwa kutani na bato mabe ba kolinga ba surexploiter donc wana nde mabe to mona même Michael Jackson na kimukolo a créé un parc d'attraction donc voilà, c'est toute une communication pour dire que ça me manquait. Dans l'enfance, j'avais envie de m'éclater, de jouer comme tout le monde. Mais, azanga kiango. Donc, c'est un peu ça, un peu le danger. Et sur ça, qu'on protège à moi n'a pas sur na monde il y a showbiz to na monde il y a oh bah au côté ça moi na il y a célébrité bah danger comme à Kebele exploitation drogue maltraitance bah travaux forcés bah trafic bon bah parents bon au signer contrat sous c'est comme singana kingo donc comme qu'on perdre même contrôle il y a moi un abino pour la nini contrat moko bo producteur azui les dessus donc et comme bah manager et pas donc et comme un peu situation moko incontrôlée et en plus ba makambo on ya bana so ebo se souvenir même cette chanteuse na ba te soka américaine ou anglaise Miley Cyrus na 2010 même papa nae abandé ko se plaindre pour il y avait un problème entre parents nae na Disneyland ba bandé ko tellement ko contrat ba parents ba ndaro mona sous clarté mais ba sous pe ba loba non il y a des enfants qui ont réussi comme ba Justin Bieber ba nebele ba Kevin mais il faut ba sous les à côté bah Justin Bieber bah passe tout près à dépression bah à comme tout frère en Christ hein, Justin Bieber tozui Kevin lelo a comme drogué donc pour voir que il y a une face pas bien il y a célébrité à moi na beaucoup encadré ndenge nini pour moi na facilement koki ko sombrer et ça pena ba misusu bazala lobby ba star lelo pratiquement ba tu ba bosana bango toza ba bébé Chanda ba sala ba succès ba bébé Souza tozala quoi na Michael Moutouari au Brazzaville aye passa la heureusement pour elle abala nae elle est stable heureusement pour elle s'est mariée avec stable mais azabala bazwa chance moko na Brazzaville donc pour elle le moins azana est très bien elle continue sa vie même si pour dire que l'argent ne fait pas toujours le bonheur mais c'est pas toujours le cas pour na bana ba parents pe mususu to ebi bana ba succès lelo pe ba kota na bango na parents ba lelo mwana apoli à se retrouver la paix boye à gagner na épée grand chose et l'autre toza contrat ba fille et comme la petite solo donc pour dire que l'enfant a du talent l'enfant geste na ye maloba na ye eloko moko ya kitoko ya ko encadré ya ko orienté ba geste na ye ezala ndenge ezate maboko kaka boye maboko boye yango kokola kaka bongo tina makambo maboko esala kaka ba mouvement oto mona bande non balukela ye tobenga ba vewe ndenge bazalaka kola mwana mwasi moko boye maboko kaka boye azalaka toujours la petite geste belé non bazo sur ce point là bana mukolo mona osalaka ba geste maboko kaka boye maboko ngo evandaka kimia te non il faut pas banda encadrer de façon amemaye na ba terrain moko ezate ba langage na ye ekoma adapté to pe ba message na ye ezala adapté na âge na ye ata koloba na ye asekisa bato mais talent za nango ezwa direction ya kitoko boyilo esalaka kitoko te ba message mosusu mwana azolekisa donc image na ye dans ce sens là azana droit na image na ye pour l'instant bazo démarche yango kitoko te alors tokosenga na ba parents ya mwana na ba vidéo donc lobby l'enfant aussi peut poser des questions à ses parents wapi onga na gagner soki bango ba parents bakoye ba combien po bosalsenga ba vidéo ba parents bakoye ba bosalsenga boye bosalsenga boye j'ai gagné quoi donc na âge adulte l'enfant a droit yango to mona bana mingi star ekozala parents na bango plainte à l'âge adulte atali boye a gagné le côté mbongo ezate mais ba parents ba signaka ba contrat ba parents ba gagnaka mbongo net tokolo ba vie na biso marai na bébé Chanda pa ko tuna mais papa wapi mbongo wapi ba mbongo ba contrat ba stade de martyrs na beta ba publicité ba bébé Rico ba publicité ba bébé élégance mbongo nango eza l'enfant aussi peut demander peut poser cette question là à ses parents donc eza moi terrain moko eza moi pasi ba parents ya petite Francia ba parents ya la petite Wendy en tout cas bo encadrer moi na kitoko bo bimisaye bo lukele bo bimisaye na terrain obo memaye bo lukele ba texte pe
ba geste corporel o ezo correspondre na âge na ye ako communiquer kitoko po c'est une bonne communicatrice mais bo bimisa ye na tout ce qui est langage un peu adulte. Merci beaucoup.